Suivez-nous sur YouTube, tapez Soloki Mbongo TV. Oye, chikali, okumona yambo yampona. Kuna tamwana, ata opesi explication mo, ndenge. Chikali wa. Ata chikali, muda mkoloni azalaki. Donc na koma, na bamuda. Wokamrete. Donc, kala kuna. Bonjour Président Kangamo par rapport à l'activité. Merci beaucoup. Tous les cinq la pile aux amis la biso apesi biso na conseil direct papa Meza akabuba biso sali biso ba jeune ya mokimo bimba esengo makasi ya wana biso ba jeune to la kite terminé pona oya kamba tanto ki nzambe na biso alobi tozala nsima ya mutu te tozala nsima na ye alobi tobanda kimia ya kundela biso atuli biso esa bokoya tobi papa tokoya na ko. Voilà, c'est pourquoi biso ba jeune to batang des autres to e pona osepesa nzambe. Merci beaucoup. Ça va jamais ça mokimobimba. Tola ta conscience c'est la mbabiso. Papa lobi kamba. Kusonyo sotolani makambu. Oyo se lobamia. C'est que to passa na kamba. Tolali tola muki kamba. Tobandi tokalisi kamba. Kamba nde bénédiction la biso. Kamba nde bomoyi na biso. Yamana on sait que bajani nyonso tola muka tosala musala nzambe avec motivation, avec détermination. Botolonga. Merci beaucoup. Bonjour papa journaliste, na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Kai kombo nanga mama révérende Mboka Nancy Kimbi. Nazali bongo évangéliste général na kati ya UJK. Ya solo papa journaliste, c'est vous allez tellement makasi pourquoi parce que tozali koyoka vraiment beaucoup. Ya lingomba na biso. C'est pas un peu lingomba na biso ebandaki et puis ba témoin oyo bazalaki tango papa na biso misato bazalaki na envie. Makambo bayebisaki bango yango bazali koyebisa epai na biso ba jeune wete tosipa likambo ya tata nzambe ata mopepe koya toningana te tozala esika moko wete bazali kolakisa biso boni biso bilenge tokoki kozalela na kati na lingomba. Lobe ezali ke biso ba jeune tozala na distraction te tolokola distraction tolataka baya oyo tata Molimo Santu elongo na baconseil direct bazali kopesa epai na biso pour ke tosipa likambo oyo kino likambo yango ekokoma na suka. Merci papa journaliste. Ote papa pesa soko na posana na kata lisanga ya ba jeune. Merci papa journaliste comme on a eu papa Charles Lekole Kisolokele nazali secrétaire général adjoint ya UJK pe nazali premier vice-président ya commission ya organisation ya fête à Kakeruta. Badani ko ko na marche leki na mokolo malelo. En tout cas liloba na retenu tata Motambola azali kopesa biso apesi biso la vraie histoire ya lingomba, la vraie histoire ya papa ndenge actualité ezali koleka na kata mokili. Donc toyoki bavérité oyo ezali kotinda ke tozala toujours na nsima na ye eke ye azodetenir la vraie vérité eke bavérité ya makasi oyo etikali mpona succession mpona etambola lingomba ekobima le 16 août kaka na sanza oyo na bokamoli nzoto mpe molimo ya papa Mwambaza. Merci papa journaliste. Bonne maman pesa soko na pesa moneza na mokolo. Mbote na balana nyonso bakola na biso soso kutana na eseleli na mokolo bongo na mama kanu. Na uti na bonga na
Belgique, précisément à Anvers. Toye la fête ya Ishiki. Lodi ezali anniversaire ya jeune fille na ngai maman Lola Karen. Abotama le cadre de route samedi tokosepela na bana na Yerusalem. Donc c'est please. Baona na baite barate. Merci. L'année sur vacances, on fêtait 25e anniversaire de la campagne et c'est le fait de papa lui-même. Non, donc c'est trop. Hein? Mais peut-être que papa ça la même vérité. Même si quelqu'un a escalier, sous ça il faut voir un cadeau de ça. Bonjour, en tout cas, merci beaucoup pour la parole. Kamba pona biso non seulement à part vous la terre sainte, aussi lié à l'histoire et à mboka na biso. Ça veut dire un Congolais qui se respecte déjà. Il faut au moins 1, 2, 3 fois na vie na ye ayaka awa mpona koyeba mpe histoire ndenge makambo eleka epuis ndenge liaison nini ezali entre histoire ya Kamba ya papa Simon Kimbangu na histoire ya Congolais nyonso. Donc voilà d'abord objectif à liboso na yeli awa. C'était d'abord ça. Ya mibale lelo ya journée moko ya jeunesse kimbangiste biso toza ba jeunes et donc pour nous c'était une façon aussi de nous honorer biso moko et puis honorer aussi la jeunesse kimbangiste qui est une jeunesse aujourd'hui, il faut le dire, exemplaire. Voilà pourquoi je suis ici. C'est M. Soulé Kaouka. Merci. Merci na komba tata molimo sant totondisa mina esengo na ntina ya mosala oyo ville de Kinshasa basili kosala baprésident communaux sectionnaire ya solo bazalaki vraiment motivé na likanisi oyo tozalaki nango ya kopesa tata mokonzi ya bule mutuka baprésident bakotaki likambo yango na